baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie pointi coin moto te o tolobe la vie kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatoy. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Ok, voilà, encore une fois, Toza na Paris, précisément à Epande Konabiso, Andy Riss, boutique dans le Basso Mutakoti, à Sepelaka. Obozomo na mpanzi na ngezali Bigantumbu. Bigantumbu Migolo yo kombo na tangami trop. Tomego sola sur Yé. Et puis à ma gauche c'est Luciana de Mingongo. Omoni, au sentir que CV. Pour nga bena mingi CV. Yasa ça na pesi mbote. JP Mandia on a pesi mbote belé. Merci la grande équipe à Tolobe la ville honorable 4 fois prêtre Washington, grand pays namérique. Merci na Washington, merci Eric Shimanoka, merci Pinoce Agostino Massosa papa social aux Tolobe la vie officiel. Voilà, Nabanda, y a Luciana Mbote. Mbote ming papa, papi. Bonne santé. Santé ça va, Nzamazo Songa. Très bien. Très bien. Voilà. Bigantumbo Boni. Bien, merci, Papi Gen. Comment on a associé ça? Na auto mon Angola, tu as déjà? Ouais, la zone déjà, ça fait presque un mois déjà depuis la zone. Ouais, je l'ai gagné. Très bien, merci. En tout cas, Nzamba Songagi, il est bien, merci. Bigantumbo. Nico Bolo Bela Trossi comme là. Ouais, c'est la conquête à célébrité. Yo li cantine zani juste li cantine benezani li cantine zani pour l'hôtel là donc faut ça la combo pour avoir bail hôtel bail non on va ça la combo ils vendent après hôtel mais embouté tembola bien quoi hôtel comme na niveau hôtel ma to comme na suka donc ndé na zana so na zonga ba climat sina chaki bilo retour ba kiti pesa déjà je sens un conteneur kendagi je sens mona kendagi ndo ko installer c'est ko installation bili hôtel zana ngo chap to la so na bili hôtel na sina là ezali na WhatsApp voilà to zongela yo OK Luciana de Mingongo Boni Mikolo to leka to ça déjà émission mongo ya makasi mais ils ont comme super to ba quitter Boni d'abord santé puis disque au bando ça le commis disque au yembele qui bi quand tu comme niveau. OK pour l'instant la salle déjà single moko bon mon yango déjà na babilili ba s'abonner quand même massivement na chaîne na YouTube Luciana de Mingongo officiel. Bah au monde à Hôtel Club Santé à Bigasombo et là ça en actualité pour l'instant vraiment le quoi moi vie de les mingi yango ana pe bato bazo apprécier yango bakota batala ba o bazingi pe okende mama pa ndomboli no bakokende bakota pe ezaki loko yo na sala on a motema moko à partir à Biga peu c'est un homme d'affaires et loko ya sali Hôtel Club Santé na kati ya Luanda eza osenga ba publicité ezo senga pe banzembo kitoko oyo go fan sape masolo pour moni ba pub mususu ezala pe neto le kabeza pe pub bien mais nzembo pe ara bien tam sumta zo kana nzembo zo ka pe di solo biga en tant que gentleman et pas zo ka sous solo à hôtel et ça la pe bien so salimbo ba le ka un jour ba tambo na Luanda baza na temps vraiment babanda olala pe place wana parce que les alara ke to kineke pas batu mususu tout appena batu na biso pe bakoma otonga photo sala yango munzembo wana eza déjà en actualité so batali yango pe na YouTube okutango
Hôtel Club Center de Bigasumbu. Donc, il y a produit Nzembo. Ah oui. Ye mo wala ba makoki makoki pesi ba mo na epé to salba studio to salba comme tout bien non bo bebanité bozana non bo bebanité to ko bebanité parce que moto azo respecter oza sérieux le rolo banga tu ngala seki me seki tenga bimina non bo bebanité non bon ngape na moto beba na batute voilà déjà avant tout ça là to solo la ki to sali sur les îles bon so eko quitter c'est que biso tout de tamsusu paiement et sali que to ko quitter mais bon mais pour l'instant na monique makameza na nzela. Lucien na aucun nzembo ndongo yembi yango au gratter nzembo na makasi na vite discipline nous a nini parce que moto peso azokolo mona ermo ba corps ba bengo ni ba corps vocal hein corps de vocal ermo mona komi ko neti pe komi moi ko dérailler un peu mais yo toujours vos secret nous a ni nous garda toujours voir bon corps de vocal pe ebe baranango déjà dans la condition surtout on a 4 saisons ça dépend de la saison sous mon amali lipé à mabe tout ça on a coupé ça peut conseil na batum sous au balingi ba sa carrière ba yebake accord vocal pe bebaka bon les appels na ba principe sous na vie soko lingi au sala carrière ko koma pe ko yeba na sala bona bote bon ba msusu eza iné hein msusu pe au mona continuer na ekane wana aux occupé na été mais bon eza quand même na ba régime surtout ça là on a au boy na roselo mo boy tam sus na ngana na melaka bok mingi nga mela bok mais za période mo so na ngi na yemba na bien na za na moi na koma na ba place on na nga okoma parce que dans ça son âge on a qui na ngote ya ba tam sus moins de 50 ans ou comme na âge mo comme respecter moi ba makam sus comme le remonte na olinga o mela mingi na koma diminuer période moko na linga yemba bien parce qu'on concert ezali ou bien na inga kota studio moi na diminuer pe même kolia ezana ba biloko msusu kolia te biloko msusu c'est ça ezaka ne wana bosoko respecter te au moins na ke sentir pendant que elo na inga na ça na okomate eza bon mais ça moi ba respect kaka ya msala osala mouvement na omoko. Comment mouvement bon nga na vie na nga na tika na osaba na mouvement nga mote que na sale mouvement surtout na ba poto hein bon moni ba tumsusu to ba vérité to na poto ça mouvement na comme leader olingano te comme na leader non leader non leader na kumbela kango est-ce que moni ba ki leader na poto eza na koloba eza leader moko ça dépend ezaka na ba période oh na sala pe ki leader nga moko par ba contrat zomo na siko ngala sa mi ba concept to ça mouvement mo to ça tant to yaki na ba kisasa ya ine mususu to na poto to mo ba vérité to ça mouvement moko à nouvelle génération tout ça là on va boule net to quand ça to na kin tout ça le mouvement non to après to se remarquer aussi mba pendate parce que ba continue à poto zanini ba mikanda ba makamsusu ba contrat msusu les osenga ke batumo bo voyager par exemple bon mon ceux qui zaki mouvement penda c'est effectif ya ba musicien tout ça so bo voyager ba msusu tam sous problème mikanda ba voyager te bon moi et comme na ba problème ebele bo comme luka bato baza peut-être na mikanda ba bakisa alors comment créer ba problème. Bon on a poto na sala ba concept on a sala mingi on a sala na za rappel leader na sala pe ba concert yanga moko bon na moment kezate ya libela na za leader bela l'air moko pe na sangana na baninga na mama kamsusu l'air moko pe na accompagner bato na za rappel chanteur on accompagner bato na accompagner bato msusu le mouvement de mouvement na kokosa mouvement na poto mouvement na ebité mouvement na sala ba concept par exemple le royaume papa pompa eza concept eza nouvelle génération te tant ebeta ngam na leader mais eza ka orchestre eza ka mto kana magamna surtout to sala na bengi bato to sala na bango to kutana même mto kana magamna OK so na ngina beta concert leti Luciana yo beta na sala ba concert na sala pe ba tourner nanga mais eza mouvement te bato na to no foot yo selo ba contrat et si OK na yo ce jour à sima na obenga nanga bato mususu peut-être c'est OK mais combo l'escalier yo OK Bigantumbu pour nini choix ya Luciana pour nous poner ka Luciana nde yembelo nzembo
En tout cas, choix Lucien est une difficulté parce que na banze monanga to ba yembelangai donc nord ba yembelangai ba yemba ve Lucien intervenant na disque wana to ke pa disque nzembo veriva autre bislanga jeune premier ve Lucien intervenant qui donc ayembi banze monanga mo ebele hein et on sait que PV fallait asalanga de ko ya yemoko hein fait des fois pas auto yembelanga kalate donc ve Lucien intervenant comme on dit il y a mingi pe azavi moko. Donc après il y a beaucoup na ba voit l'écolo na mona va Lucien na mona luka ki face langue loko ngamo merci yo mo scolaire tant aussi vendre pena bozo parce que pour nga na plan on est danger mais yo mo scolaire on est ah mais tout ça qu'on peut ça danser et on peut ça danser quoi mais yo mo yo on peut danser danger on est dans un bon net on a meilleur château bien on a vu à sol là c'est le contrat na sur la très tout ça bien vu yazo kate tout ça bien vu on me dit bon sur la bien les euros ça la terre sur la bien les euros ça la terre ça peut sur la bien merci voilà bogo ah là là voilà faut que ba so le moni air mogo ko so la bien tout ça la rendre bien Lucien de mingongo mekano ko betela biso parce que moni batobele bazoloba que musique na biso eza ko kufa na ibité bino boza bato yo bo beti musique trop musique na biso ngo kako bazo baza ko kufa mais bino bo continuer musique sikoyo to lo bande musique ngo za ko kufa to musique ngo etelema to musique ngo lala bon non la musique en général ou bien musique il y a musique congolaise la musique congolaise bon eko kufa pendate parce que ba artiste ba aller bon ngana rolo ba musique en général hein musique na monde mobimba musique ezana moi côté telemi na comme siko to comme na technologie eza sundenge ezala surtout kala to misa mingi ba nzembo ba CD physiquement quoi ozomona OK na Fnac osombi CD na yo bazoyo kamelelo comment va téléchargement makambo changer bon moni monde peut échanger les mondes échanger on a photo landa siko makambo ezali bon et puis ba spectacle surtout biso niveau lobby musique congolaise tout ça là sous ba concert minene sauté moi ça fait plus de 10 ans depuis moi makambo na biso pe mboka ndenge ezali ki ba combattant tout ça et okoya pe ki ba crise pe ekota mais bon il y a ndamu babeta mais bon ce n'est plus comme avant mais la musique comme telle l'artiste ba ali l'artiste a valeur ba ali mais peut-être que toza susuna ba mesente o baza obetsa so ba concert kala et comme si ko débrouiller yo moko tam susu ba maison de production pesa supendate bon mon net il est loyo muta produire nga biga c'est pas un producteur mais à ce ne ba biga à s'improviser que za producteur parce que ba producteur bazati mais donc to bunda na on ndengo na bolelo pe téléchargement et comment to côté internet était kami mais musique comme telle les nango il suffit ba producteur baza souté pas et ça parce que monsieur comment bien le téléchargement oui téléchargement et puis de bon production ouais parce que producteur moi on s'est retrouvé alors mais ça bon on a s'est retrouvé au mon appel au TNT par exemple au ba YouTube mutata la na quand je bi mi na YouTube mutata la ofele par exemple bon et comment si comme on a l'air moi ba artiste ba mo ko ba comme appel comme ba autoproducteur pour ça la autoproduction na bango mais ben bon en général musique ezali hein nakolo album obeta kona banani album nzembo naimbi na ba professionnel hein naimbi na ba collègue nanga defao naimbi pe na jeune collègue nanga Gilles Nzau na beti pe na ba musicien bien lokwa ba Junior Kadia ba beti ba Ikonola vive la musique parce que na linga qui sonner quand même na musique ba ebelinga quand même il fallait na sonner moi vive la musique au touche à Victoria Ali vive Ali bon des fois autant waé à même moi touche na au sala moi big star tous bon azapé mo vive parce que des fois c'est vive la musique c'est ça mais siko tout c'est certainement batute moi mo ki karata mo lo moi kaka o ya bigango hein tous on se connaît bien boy aussi peut ça peut bisoti tous on est pas tant sous na WhatsApp trop jeune à côté YouTube mais tu na vandi na parler na rata mélopé non ça la refrain parce que refrain vraiment mon qui moi ba mélomane mingi ba epsanga ba yo ki nzembo za bien mais ba refrain na soto yo ki vraiment ça la biso bien bon peut-être refrain na mto kota batu mingi
ntango nazala biga sumbwa biga sumbwa biga na Suisse sumbwa toela te tozelaka se ya nzambe tozelaka se ya yeme iza komba yo na Suisse nga na kini Hotel Club Santerre na Luanda lolango oyoki mongongo oyoki mongongo ata yo mo vraiment yo bafufu ebele obebisa bacorde vocale ebeba. Alors moi message na bato balandaka biso na bato balandaka bino surtout ba fanatique ya Luciana de Mingongo okoyebisa bango nini o misusu parce que mondo zana bato bele balingaka yo bino zaka bato balingaka yo ce que message ka bato balingaka na bato balandaka non c'est la mingi so bato balingaka nga c'est que bato balingaka nzamba za makasi vraiment nga pe na linga bato mingi na to c'est balingaka na yebso sima balingaka nayebi te bon na yebso sima lo ba continue bomoni na mokili faut kolinga pe bato po bato balingaka ezalaka kaka oyo topesaka yango ezongaka bon bref mais bato tu bakolinga pe yo te eza na mokili yango normal majorité balingaka c'est bon en tout cas nzambe akomisama bon bref nalingi nalobaka que artiste musicien que je suis chanteur tam suba to bakanisa na tozolala te poto ya makambo ebele et puis bomoni tobeta suba concerté moyebi ba concert eza mwa mingi ba production eza pena mingi te mais to sala toujours effort to bimisaka mo eloko moko poka to tenir voilà to senga kistan na osala ba biloko to tiango na ba téléchargement ba nini ba tuba meka pe ko somba po epesa biso courage po to continuer parce que to tika neti ba rescaper moni ba vieux oyo ba mema biso ba mboko oyo ba papa ba baza sauter totikala lokola vraiment bano bango baboti obiso pe fotokolisa su bakoko oyo bango batikaki siko bino possibilité ya kolisa siko bakoko eza souti possibilité yango eza te po moni ntango zoloba nanga kosala ba mouvement en tout cas na lokuta mabete pona olobaka kaka po bato balingaka biso osala orchestre bon en tout cas na habité vraiment au sa orchestre na poto ba sa groupe te so mto sa groupe na seka parce que na beti na ba grand prêtre pe nga na tourner na Manu Dibango a grand prêtre na tourner na Reile ma 4 ans durant na tambone pe monde bobimba na tourner na Papa Wemba tango ba sali molokai Papa Wemba tango ko tourner pe na monde et ki molokai et sala ki ba saleli groupe moko boye ye moko star ye siko mais na groupe wana ezana ba musicien mususu ba sala pe ba na mususu to comprendre ce que ba réalité mais so na en Afrique na ko sala groupe vizina kanga bato en otage zomona ezana normal na kanga bato en otage veut dire aucun nulle part so ke ko na aller na révoquer so za na répétition tout na pote ya bongo te toyoka na rapenda so za na contrat moko par exemple na relema zatam sous contrat ya 4 ans na ebike to répétaka l'air tel soki ba lero ya zana ba makamne mususu te ba video wana ngana na ba tourner na mususu yango wana sko ezate ke to boya sa ba mouvement ko sa groupe na poto et là parce na kozwa muto abatu te tam mususu ba musicien mingi pe ba to koma ba semi professionnel bazala veut dire azana ye banaka tellement que chanteur ou musicien na ça mais aya ba condition ba poto on a comme beta kayo na mususu a beta kayo ti 18h aussi ça yo so sa répétition na 14h azati siko mouvement ngo comme siko mouvement moko netiti et comme mouvement moko bozela ka neni nga kayo na 6 à 21h siko bino ba suba répéter ya répéter zo mona siko problème yango na yango mona ça ba tout ça ba mouvement te tout ça ba concept ezali vraiment na zui ba tout o bazana temps na moment wana to beti soki ozana yote ozote menga na zui mtu azana yango mo ba mouvement ezate mais bon ba meka ko encourager biso ba to sala mo effort wana ki to garder ba to garder toujours musique na biso ba somba bilo na biso po epesa biso ba courage à continuer son amsalo voix papa mba ya mo pe mankaka wa mokote mais ils ont manqué déjà nous en tant que Congolais déjà ils ont manqué ils ont ça vide mon ramener na tiki l'air mokomoni papa Wemba munene na eto yebitango akufi to yebi munene tango parce que tant tout ça zaki na vie tout monde on était blague naimbi nae quand même moi mingi na quand même chanteur oye pelingaki naebi ba capacité nae mais papa Wemba zaki na koloba moto musuba aza irremplaçable
ça remplaçable parce que même trop bête na groupe moko na groupe nae eza te que papa wemba ko sazarde oya o sala kabilo oya salaki ba ka valeur na mutuni wana o sala na yo mais à peu près yango na ba ki ngaso na koti vivre na kotika la ko yemba lokola papa wemba ti naza ko se compléter na ye ça veut dire que yembi ngana tie nga ne veut dire toi ki ba couleur mi balé parce que na yeba mutu wana soko landi et pendant landi bien te ko fouter ko sakana te parce que azaki ne loko moko na ezaki originalité na ye et puis na yebite soko za moto yo olanda kapena musique bien landa début à papa wemba na zaiko olanda ti ava kufa oko remarquer que a progressé qui les 10 dernières années na ye ava kufa yo ka banze mona bien au sentir que aki mutu o ya linga musique parce que na 10 ans ava kufa a progressé qui makasi banze mono ya suka même ngaso na zo meka ko yema na ndako na bi atiaki bar likolo lisusu c'est que c'est bien quand même au mon artiste au les ala que artiste tant azo kende okola azo sila mais tant azo kola azo matisa et loko veut dire a manqué quand même biso atiki musala ebele atika vraiment musala ebele il faut to yekolango et yango mona ba jeune alelo pe mingi ba komo sala ba mingi ba yebi papa mana suka ba yebi na débuté ba matisa ki bar likolo de bazolanda mais bato ba sala ka école ya chant ba komo yekola siko yembeli na yo ya suka. Voilà, donc là nous allons marquer une pause tozonga tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Je crois que si vous en avez besoin, faites-nous les camps bonne et difforme. Contactez le numéro Moniwana. Donc, vous allez vraiment discuter. Oko sepela makasi. Bigantumbo. Geno bazolo bela mikolo. Ah, oui, on a succès. Hein? À la conquête des célébrités. Celui qui s'y est. T'es conquête des célébrités, gars. Yo simbite ako kine kina Afrique pam te bona mikili na ibite aso bato simba babonga pitanga mutu moka simba bonga yinga ngai moka luka ngalo ba ila embongo yo luka ngapa pa peso nini chuma mbonyo so sala so mbongo zo te makambo se bela osala na poto de ngala tanga ngala sala na école de commerce na jira makambo na yango sala na komabo biganto mokolo ya na susu ya compagnie na sala. Voilà, message de Sabato Hollande. En tout cas, message de la Moko Siko, on a minute tout pesake. En tout cas, Banamaï. Donc le 27 novembre, ils allaient jour. Ouais. Awa, vous avez na tombe ya Stevos Narcos. Oh, bah ça la boulot. Ça la boulot pour na mausolée, ça la mausolée naé. Et voilà, c'est Mati. Et puis voilà. Donc il y a un le basico que nous le parle. Voilà. Il y a un le bagan que voilà. Stevos Narcos, puis petit à Papa Wemba, monsieur Foulang de la Canada qui passe pour sa star, le lieu du mot. On va ouvrir la petite aussi. Il y a une personne qui est tout à distribuer sur la ONU pour le pays dans la maison. Alors, on a félicité Moutazi Boulo Oyo pour ça la mausolée à Stevos Narcos, Master Nangari Vekono, et puis le document pour ta vraiment merci. Azam de Gonayote, Fabien Nayote, puis le Vekapa, et on ça la Matambo, vraiment en tout cas. Thomas a dit merci. Par année, papa, on a eu ça, idéologie, ça va mort, amour, la loi d'appel à la pâte à Bible. En tout cas, merci beaucoup. Il y a ça, il y a un bon boulot, il y a un bon boulot. Voilà. De plus en plus, le mausolée de Stevos Narcos est en train de prendre forme. Là, on a procédé à l'élévation des colonnes bétonnées. La forme est de plus en plus remarquable. Les équipes de l'ingénieur Lassa Trésor avancent très bien avec les travaux. Tout se passe très bien. Babouti Kakine,
aza kobeta bana kin bana sefa boyoki donc nyako sasa zwi mausolée ya rive kono siko photo kende ya kula mambo bona yebisaki bango bana na kula mambo ba comprenaki te donc tozoluka siko muto ya kosala pe honneur na le fondateur de la religion Kitendi le grand prêtre Kadi Makula Mambo bakenda kwa mutu na makolo bazonga donc togo tsike ndenge wana te abeba lipordo kulota bwanya donc bateke toboyi bino te petit na nga brilliant belge tobotoli bino pouvoir te mais eza makambo ya nyako se salami siko ya kula mambo pe salam ya zazazali soki mutu amonani akokotya mutu ndenge rive kono pachaki tokende mpe kosala honneur na Adam ndenge Chardel ya Brazzaville abengi Adam ya religion Kitendi amonani photo personnel wana. Merci beaucoup ya Zaza. Rive nasepeli to peti na nga siko mpenza na confirma ke makambo osali mpo na Jeune Adrien nasepeli nango mais ukotokenda kuna bakili kotya bamozole banini entour ekozala na ye moko kolo makambo epai batika ye totika ta na frère en attendant toluka soki ndenge nini vraiment Rive félicitations ya tout abo en plus de ça tozela kaka le lauréat de la SAP ndenge yo programme yango mais encore une fois petit nanga Rive merci à tout basalam donc je t'embrasse très fort petit. Continuez à la boule. Anniversaire arrive un cono, anniversaire arrive un cono, ils appellent sortir. Ils appellent sortir un disque, Baloria, arrive un cono, donc ils ont le 27 novembre, le pape de la SAP. Pape de la SAP. Et nous rappelons ça, moi, polémique, mais on a osé dans Solana. Donc, message, après ça part, on a un message à Mausolée. Mausolée, donc le 10 février, toi, la kin pour nous venir. Le 10 février. Le 10 février, toi, la kin pour la Mausolée, déjà communautaire. On a une image au Tchapénakata émission, comme ça, mon niveau Mausolée comme il est déjà. Donc, on est pour le 10 février, mais par contre, le 27 novembre, et anniversaire arrive en à plusieurs sorties disque à Lauréat, ou arrive en donc, mon message, on a mon bon, après c'est là, donc, un gamin européen en février, après Kin, donc, il est là pour la plan dans l'hôtel Club Center, où Vélus et Naïmbela qui donc, toujours ma pièce. Comme toujours, donc, Miyaki, collection, Mikolo, Miyaki. Non, bah, tendu au sombi. C'est un sombre, le rôle des hommes, on a encore raté sombre dans la sauté. Mikolo, on a moi, dit, on a sombre. Donc, mais si vous besoin, on va te combien? te bon na gazeza na ngwa na mona ki déjà que neti oduna muzombo bamboda to wana le mukozami yake pa na mukozami yake ngana Japon ngana la tarmi yake comme le garçon a chez maman tenu misato il y a des bateaux là taka eloko moko ndenge salaka mais en tout cas oduna muzombo na mona ki déjà que à côté de la pièce est-ce que vous avez combien en tout cas batalo to kolo baraté pour mère au sepelate na mboka pour là tout somba na bato pesa rien monter quoi te na ko epsa été bon c'est pour ça on encore pour ébique no bato sepelate mais yo ki somba ah mais la sombe pour la linga rango donc ngam la somba ngam la linga rango merci papi gain en tout cas donc elamba vraiment la linga rango quoi la linga rango voilà comprenez lui c'est Big Ntsumbu ye azamu tabilamba ya sakanakate Big sakanakate ya sakanakate ya Luciana tongo kene biso na mwasi ko moni na linga mingi bato obo ye mo alobi abiso na tangi priya wa mama na action Afrique ba sepela te ba silika voilà donc mais quand on comme ça ce ba projet ezanini et après Nzembo ya Biga projet ezanini sikoyo et puis projet où est-ce que vous allez continuer toujours avec Bigato et vous en avez oui ma solo ngana eza bon eza lelo tezaka à part le côté toza ma solo belé Nzembo peso senga quand même toujours ba promotion pe batu bayoka ki mais ils ont continué za pe na niveau ya ba production pe ozala et Holanda to sala selon ba moyen ndenge to monde là moi ba production aux ala j'espère déjà ndenge tout ça prévoir que en décembre peut-être en Suisse on aura un spectacle moi salle moi nini ouais voilà et puis après tout à la paix dans ndenge Afrique en Angola pourquoi pas un jour au sang s'appelle Zakanga Mogote ba artiste bello yo
baza na nini na ye na liste na ye akolinga abetisa bango ezala mpe master na nga arrive kono eloko na ye mpe mo na participaki le roi de Kimakuta avec maman Sandrine bango toujours déjà sorti kalaté sorti mpe kalaté eza eloko na biso et à l'épape de la SAP vraiment et ça la paie bien et loko wana parce que yango pezo matsa pe biso kaka et puis na loko ça la pona mausolée à papa ya Gianni Vignarcos et ça loko mo ya bien ce plan en tout cas nga ba projet ça à part loko ya biga na zape na album et za kalamingi te fo ebima na zo préparer album ya rando na rando OK pour na rando rando na rando pour mikolo na baki sikofona kota pina na kati ya masolo Luciana bige so ba mono ba ka mna mto ba rando na na osala rando Luciana donc koti na koti nega mukete parce que ba masolo ango eza quand même ba masolo biso to stokota des années ça fait quand même nga na solo bi carrière musicale nanga na banda depuis 76 na banda oyemba ti lelo na zona pause été c'est que na za quand même routier un grand routier na makambo ya kosakana donc mon keneneti na ba 44 ans en carrière 45 ans et ça quand même blague té yango na zongeli na rando to sala ki on a tozo sala on a sipi au monde une voix une plume et une guitare ça veut dire que le producteur et le mutazo sala l'écriture ya banzembo ezali sipi au monde na mutu azosala ba arrangement ya musique eza mutu ayebi musique mingi eza jeune frère nanga Azulino Alexis nanga moko chanteur bon ezanga moko te mutu na oyemba ye moko pe mutu obeta guitare te mais mutu okoma mutu moko veut dire mutu obeta guitare azozwa batu mususu bazokotanga pe nazozwa pe ba master mususu ba chanteur bazo baxama toujours na rando déjà single moko ya rando na rando veut dire nzembo moko to sito misaka ngo to mekaika ko tester na 2018 ezaki mbote ya likasu so bato bakoti na YouTube batali mbote ya likasu ba omona na meka oyemba la fille moko Blanche Fille siko et deuxième chanson pour na ko tester album déjà to sobi misango pe kala mingi te awa kaka d'ici le 15 awa nzembo moko pe yokota déjà na YouTube et ngo inoxydable vraiment bato bakota sous massivement sous na plateforme nanga ya nini na ya YouTube na nini nanga na page nanga Luciana Demingongo officiel et au sala bango bien ya bon ba projet yango et puis toujours prévoir que ceux qui sili na zape na ba concert c'est purement des personnes ça ba concert quand neto ça appelle ya biga ça veut dire ba concert ali à part ba makam nanga msusu oyo ya ceux qui manzele fungwa mi akala mingite na za ba production nanga mokope no rando pas ni rando na rando lingelo ba kina koti bina na kati ya masolo na kati ya rando oyo rando oyo parce que na yebi pe masolo ngo voilà na signer parce que ça mtalo barate neti nzo na yebi masolo ba yebi ata ba to fana na bango na loba na lobate ba yebi ta na beta rapenda na blague te deux fois te voilà rando donc to comme na sona suka pona si sana yo na zwa biga bi bango baba to so zieta wa akoyi nanga makasi bon tala kaka zape quand même bon to boite mo fa zape mkolo et puis les sous producteur quand même voilà poto so est-ce que na batendance bele mutaza mambele muto voilà il y a Luciana moi deux personnes bambote pour nazope biga sisa OK mais na opesa quand même tous les mélomanes o balinga ka musique na biso o pe balinga msana salaka na famille nanga déjà na bandaka na madame nanga Sierra Diabaté wana za mopandi nanga na za na voilà mi nanga mais la kozanga te toute sa famille vraiment na kota parce que na ba belle sœur ba beau frère o balinganga mingi loka ba Midou azana kati ya London na mwasi na Emaneli Asumini na ba petite sœur na ye loka ba Safi Longa ba Nana Ilonga toza pe na ba mama leki na ye lokwa ba Fifi Mudingumba ba Mabiche ba toza na ba beau frère nanga lokwa ba Charles Muzungu et puis après quand même ba master pe na za na bango pe ba tianga poa lokwa ba Igos Lembelemba toza na ba
Batu baza vraiment ébélé que son abani autant peut-être na robosana bon ma copé ça peut mbote na bamba ba collègue nanga on a zara na bango ya tout ba membre à Viva la musique surtout hein ba collègue nanga Viva la musique master mon copé toza na yesu na zara ba masolo ébélé mongongo elengi de Souza santu mongongo elengi nga collègue na yo ebika ba makamto sala nga na yepe toza na préparation mo ya dio moko ya let's go zomona ke ba projet zali bon à part ça na kopesa bana tout le monde vraiment ba to ba linga ka musique ya Congo vraiment c'est bien bon soutenir ba congolais toza ko sala musique bon soutenir ba ndeko na biso tant on ba Congo et les grands bassins du Congo zomona parce que musique na biso ezokota na Angola ezokota na Congo Brazzaville ezokota Congo Kinshasa à part efungwa manano ba côté tout peut-être ba bo somba biloko na biso parce que ba bino ba mangala butang boyoka mangala na biso to yemba wana et pesa avant que batum susu baya nanu ko linga biso ezaka no bino batu tia biso poa bon et puis na opesa sumbote na mutum susu azana nga pe pembeni mingi alanda makamnanga soki parapena makamnanga mingi glo Benedi Nicole. Voilà, c'était Luciana Demingongo. Bigantumbu, toi aussi ça a besoin de les grands producteurs. En tout cas, merci à toi, Papi Gen, comme on a eu, de Toto Bana. Donc, on a pour un message à Dibosso. Il y a le 27 novembre, anniversaire à Marshall Rivencon, encore une fois. Donc, Bana Maïbos à la brancher, puis sortir à disque, Ozobima, il y a Balorea, il y a Rivencon, donc le 27 novembre, Après cela, donc, le 10 février, tu as Kine pour la Macambo à Viennerkos, pour la Mozola Viennerkos, c'est aussi là déjà. Donc, le 10 février, après, on a tous à Luanda, le 15, oui, le 15, donc, dans la Luanda. Après, c'est là, Papa Forme pas au côté studio, Kalaté, donc, je suis des monstres, Papa Forme, tu as un XPV, le CNK, toujours basé en face à la rapport, le avait beaucoup la raté, donc, voilà, un autre, c'est plein en mingi. Donc, le CNK accompagné par Forme dans le studio Kalaté, nous avons ce joueur. Bon, nous avons besoin de la King de et comme déjà de près, donc, il y a Elie Solo, ça dans Nzembo, mais tout le cabine a fait la chavoie, donc, voilà, on a fait novembre. Donc, Papa Forme, il y a début février, il y a un fond d'hôtel, normalement, mais Mikolo, tu as Nzembo, Elie Solo, on a fait novembre. Si vous sortez au télé, il faut battre bazala quand même. On s'est habitué tous à la tout le monde. Il y a un toujours préparé. Il fallait le faire depuis que les gens c'est là pour la corona, c'est toujours dérangé parce que les gens vaccin mais puis dans comme vaccin va battre kana bango donc tu comme mélanger mais je était plus ça donc c'est trop tard là tina ba décembre tu ba équilibre ni mamu tambola on est tous se préparer mais si on a vaccin yo il ba ko ça d'assir aux février dans Luanda kitoko voilà 25 mois staff na on est ngala pesi mbote na Suisse on a pas ya colonel Freddy Lumbwenadio mon colonel. En tout cas, on a dans Washington, grand pays, 4 fois prêtre. Honorable. Anniversaire, et ça, semaine, on a une semaine, on a organisé. Grand pays, il y a eu un belé dans la papier, on a eu 4 fois prêtre, donc grand pays, il y a eu un belé en tout cas, total, Rijan, Nachiwara, Nakata Valley. Merci à toi, on a conseil. Qui s'engage à Luxembourg, Petit Nabambo de trop, Fex Bouffin de la Lyon, Claire Essas na Lyon, Ya Sacré Zaza, Tozana Yepkoutawa, Ya Sacré Migler, Yé pas à disque Nezo Makalate Code de Vinci, en tout cas, Banamaï beaucoup consommé en paix, Biga Pachaki Mama Boko Narata Bouloana, merci à toi. Rex Mboulou, Kouana Bata Palais, Santos de Gira, Mi Angola na Lausanne, tant que le voyage Lausanne relia Kwangandekuna, Santos de Gira. Santos les Gira. Les Gira, mi Angola. Andy Iris, au boutique pas toi donc maison d'absence en Oba na biga pas la taka awa. En tout cas malgré Japon mais sur biga na besoin costume na yakande awa. Pas Andy Iris ça parler d'absence parler d'absence en tout cas. Nicole Voula na Lyon, il y a eu belé ngwana. Acha Movoto comme toujours Purivier. Il y a eu belé ngwana Acha Movoto. Dédé Armani, il y a eu Bambo Tino ngwana. Maria Bellissima, voilà moi Sarijana encore une fois. Caprice TV na Zurich, Bambo Tino belé, Brice Kouka wana famille. Igos Lembele Mbetouza na awa en tout cas na de Bourjac on a batavé avait Lucien Abossa ne koboka bon ngala bokile ka en tout cas Petit Angel Ndombe y avait belé ngwana Ayel Nitu le patriarche avait belé ngwana colonel Freddy Lumbwenadio y avait ngwana belé Victor Ndala nakata Zurich on a petit nangai Victor Alongi na Italie Paula, maman na Kelian, na Zurich, il y a eu belé, on a Tina de Zurich, on a battu une nouvelle génération, on a vu Luciana, on a battu Zurich, Tina de Zurich, on a battu Hélène Mvunti na Lyon,
Vienanga José Wanduka, libérateur à Bana Bazombo. Et écoute, en tout cas, drapeau Bendé la Bazombo, José Wanduka. Zéphrie Moulin, vous n'en Châtel. Misha Nazirik, en tout cas, Wanampangi Nanga. Wanampangi Nanga. Moulin, vous avez Karaté, Papi Gens comme Taroya. La terrain, quoi. Nio Chantier de Page, Yahé Belangwana. Die Koubiana, Yahé Belangwana. Tony Lobile Lakin, continue promotion à vérifier. En tout cas, ça l'a bien. Patrick Loumande, Yahé Belangwana. Rex Mbuluku, Chuka Chubak, Mwana Maya Zoya, en tout cas, tout ça, dans Matanga Awa, Obaebi Freddy Tafa, en tout cas, Koufeli Bokilo, donc, tout le Matanga à Paris, donc, les photos, ça la mère à Koufeli Awa, quoi. Wana, maman, mère Lando, en ça, peine à Psokalate. Kouloutou Magela, Bambo, Tenoye Belangwana, Washington Grand Pays encore une fois en tout cas Kalou Jamputman et Ope Belé Anwana Karoki a compétit dans la Bundes l'excès de la presse dans Angola ou va journaliste dans Angola Rolin Domba et Belé Anwana Carlos Cabalou Gissedar Jessie Lapoche femme à double poche à Genève Libanais agence wana vient na bien Florine Sala et Ope Belé Anwana Ngambé de Genève et Belé Anwana na bosani pape de Bretagne pape de Bretagne comme on a Ezoki en tout cas mais wana mpangi na ndenga bien Bambo t'as trop na batuto balandi biso en tout cas Papi Gen merci à trop na ndenga ozubiso en tout cas minga lo bezate bana mai boy baraka na février toi na événement mi balé Mozola venir que aussi là tous en kin après on tous en loin pour hôtel club center à Big Antsumbu en tout cas consommez-vous encore une fois la lauréat arrive encore donc on a des bases à makambo na mikolo nzembo na ba velu ça na beau continuer consommer au peu général de faire ça là qui ça on a beau continuer consommer en tout cas l'homme a 5 chansons quand dans ça le disque merci. Voilà, c'est Big Antsumbu. On est maire, tout ça peine à Kabudova, donc Madon a une mère et moi tout ça na Yakabudova. Tu dis moi là, comme toujours. Voilà, donc merci à vous. Je crois que tout y a marabande qu'on a vu ce boy parce qu'il faut topper sa bango, pas tout comme Luciana. Il faut vraiment topper sa cahier, topper sa bango, coup de pouce pour Moussala Azanangweza mingi, mon leloyo. Grâce encore il y a Big Antsumbu Asali qui a valorisé encore bato bozanga mbongo boluka ka bato ka Luciana c'est l'onze moment qui toko on ne fait qu'une seule fois et une fois. Merci à Billy Sobandeko Bolandi Biso, restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel mais quand on partage la Suisse, je crois qu'il y a très bientôt dans la Suisse wana na roya wana comme ça tu vas beta ma solo bena sur place. Tolo Bella Vie. Merci. Voilà. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio. Duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gen et Tolo Bella Vie. On va mettre la lumière. On y va.